ke kontoni ni ba komedi ba shinana US la kate ululu siko ngana lembi na ngamituna Dr. Songa bawa benga tuni papa cheko ululu kufuna nini ngami moina nzanga bengi shibe masamba tolo banini pardon ululu soki tozonga ka pardon Zambe na moya olatike mo bandina bo santu Ozinga mina mangelo bakoyemela kayotongo pe papa Mbote banandi MDG de TV mafuta ya sika Nzambe apambolela nga bino encore une fois de plus sango ya mawa sango ya pasi encore une fois de plus touti kobungisa grand comédien na kombo ya Tcheko bato bayebi Tcheko Tcheko c'est un grand acteur un grand acteur en tout cas sala ba film ebele moi personnellement nayebi Tcheko naebara Tcheko na groupe évangéliste. Oui, naebara Tcheko na groupe évangéliste son a bosanité oui a joie mingi et puis après ayoko taper Nzongding Tcheko a joué na Caleb Toukeba na pe na Sinar qui na ba film mususu pe et puis na de part et d'autre et na ebara pièce na yo personnellement na sepela nango bon je ne me rappelle plus titre nango mais on a zoye bezalaki ke azalaki kobima komba fi yango ekiminga je crois la fille na théâtre wana azali mwana devos musoko so na bosanité. Oui, la fille aza masbo aza mbinga et puis tant maman na zo finga ya betel bimo bana basi modèle nini et bela mukongo za na opeza mobali omona okeno kolinga parce que notre frère aza petit détail et Tcheko a moi mukuse Tcheko aza moi mukuse azara moi mukuse et ba comment yo mbinga mo songeno kolinga mobala en fait balingana makasi na nini na pièce wana obi ba histoire ezalaka ya mwana mwa mutombongo mwana mwa mutombongo siko azobima na mobali mwa pamba mobali mwa tina te ba blo mwa ba jar wana il s'aimait tellement basali nyonso bakabola na obika babolingwa bongo ndenge ezalaka donc eza moko ya ba meilleur film ya Tcheko onga personnellement na sepela nango c'est vrai natala ba film na yenyo sauté mais je connais Tcheko très bien et azana sens ya humour penza makasi il jouait bien na zoyeba et na film mususu bon tellement ça fait un peu longtemps mais on est ya moké on a zo reconnaître très bien et on a nango vraiment clair dans mon esprit eza owana ndeko na biso abelaki il y a pas longtemps il y a plus ou moins une semaine ou 2 semaines passées tout le monde qui batchaki ba image na ye ndenge bazo ko senga lisungi ke bandeko tozela te tout le monde a Tcheko akufi tout ça mais malheureusement le Nzambe a kokisi mokano na ye quand toloba que l'Éternel a donné la repris parce que la Bible dit eloko mote salemaka sans que Nzambe azala hauteur ou encore sans que Nzambe permettre donc ce qui veut dire quoi tant baloba que Nzambe azala hauteur elinge loba simplement que c'est lui qui permet likambo po ekoma son Nzambe pesi nzela te ekoma te peu importe façon, peu importe l'endroit, peu importe ezalo ye mo mutangendo ko simba kisi baluki baboma ye bazong sa boba salbo son Nzambe pesi nzela mabezo mais son Nzambe pesi te ekoma te. Donc aujourd'hui notre frère n'est plus et atiki biso pe à son âme et sali pasi toyebi liwe ezalaka elo moko ya facilité séparation ezala toujours pasi les amis. Chaque année, tu coupes la artiste comédien bande oboye biango, des fois 2, des fois 3 en année. Et ça n'est hémorragie mo oboye. Bolimbisi oyo ezo silate. Et souci na biso eza ke hémorragie o ekatana. Parce que ya mawana ya pas eza ke bande kongo ba okufa, eza te ke ba okufa ba koli tout ça non ba okufa à flair d'âge. Trop jeune, très jeune. Ba masirika bakufa boyebi masirika kufa son a 28 ans son a bosanité comment il s'appelle wa mukuse manager kufa très jeune et visa kufa très jeune donc baza ebele et maman Chako c'est vrai elle avait déjà plus de 50 ans mais akola ki pe kakate azala ki nanu
Et en tout cas, chaque année, tu perdre un artiste. De on a vu ce Guimard au Kotika Biso, on a mis que NSC Koki. En fait, ils ont ça à passer. Ils ont ça à passer. Émission auto, et objectif est la ka yakoya ko pesa message et puis surtout conseil. Na ebite soki bandeko na biso ba comédien ba kozwa occasion to li baku ya kolanda ngai. Premièrement, na ko souhaiter ba sincère condoléance na ngai. Et ko encourager bino na musalo bosala vous faites un grand travail, bozo mériter ba merci belé, bozo mériter ba prime, bozo mériter et ba trophée. Et les amis, et ça la passe. Bandi on a ngai ba comédien, ba artiste, comédien so bozwa chance à koyoka ngai. Ezo ça la passe. Na ebi ke ezo déranger bino peso sa bino passe mais moko na moko est-ce que bozo zwa to pe bozui to bozwa temps ya kovanda ko réfléchir deux fois par rapport à la réalité oyo. Baloba une fois n'est pas coutume. Tant eloko ekomi on dirait kir moko oyo mutazo mela kisi, il faut qu'il rone sila pour se soulager. Donc elo mo boy kira kisi kutu sila mais oyo ekomi on dirait likamususu. Est-ce que bozui batan ya koluka ko vanda et puis koluka ko yeba réalité nini to vérité nini eza caché na sima ya bamawa oyo parce que eza anormal. La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Eza anormal. Et puis après avoir jugé qu'on soit précaution. Hein, moko na moko na bi ke eza likambo moko ezali personnel ya mutu na mutu parce que biso nyonso toza ndenge moko te tokoka na te na mutu na façon na omoni na makambu mutu na mutu na façon na yeko parce que yo zo landa ngai qui sait ta musulobi eza yo po cheko tanga zali na bonne santé akoya ko imaginer te ko kanisa te ke lelo onde tozo sola boye akozala na kati ya morgue ayebaki yango te de même yo zo landa ta musulobi ozala yo siko est-ce que yo 8 ans ya koluka ko vanda o mekana ko comprendre makambu nini ezoleka parce que eza anormal. L'homme spirituel juge de tout, dit la Bible. Il y a une vérité cachée derrière ces histoires. Et vous devez connaître cela et il y a qu'on soit garde. Il y a qu'on se positionner. Et ça important. Dadi di kambala ba kenda nana kwa kontima. Donc, ce qui veut dire que toi non plus tu es épargné. Aux artistes et comédiens aux kangai. Ceci te concerne. Ma sœur, mon frère, il ne suffit pas que non. Il faut le comprendre. Makambo ezo nini ezo leka awa. En fait, ezo on dirait bon a évité côté mususu bien que nandima penza maambo Ezekiel était mais côté mususu on dirait na opese net moi raison. Matitika, prophète aba ange. To ebi azala pena ba délire na mais alobe eloro moko. Ah bon, je ne confirme pas mais comment na maambo boye ça fait réfléchir. Aloba ke eza na ba aîné ya groupe théâtral. Ba aîné pardon ya ba groupe ou encore mikolo ya théâtre na Congo mikolo quand je dis mikolo to yebi mikolo eza banani to mona ba vie lombe to mona ba vie masumu to zomona oyo bakenda ko simba kisi po bakoma na niveau ya Nollywood Ezekiel muto alobanga te bakenda ko simba kisi po bakoma pe na niveau international neti ba nigérien parce que ba nigérien ba loin na ba poto ba film na makota et comment kota ba cinéma wana eloko GT film donc film ya Afrique ya africain kota na cinéma ya mondele zelo mo ablagite bakenda ko simba kisi po ba film na bango ekota na Hollywood ekoma pardon lokola na Hollywood international quoi sacrifice o basengaka bango to bayebisaka bango contrat o basigna ezalaki ke chaque année ba artiste comédien ba bana kokufa so ya mambo solo soki ya mambo solo place il faut mona ke mutu aka zoba mutu aka zoba tant mutu akenda epa nganga koluka kisi mutu azaka mayele te siko bino boke koluka kisi po boko international siko babomaka bino sikoyo kisi ngo boke luka mosana ngoni impact na ngoni parce que boko sila bino nyonso après na continuer au théâtre ça n'a pas de sens soki mamba lobe eza bongo na ebité eza ba dire na ye mais quelque part ça craint pour comment expliquer mamba lobaki na ebité
coïncidence ou encore pour ayeba ki to pour amona ki ba comédie bazo kufa mikolo nyonso yango yepa abete ke loko wana to ebite mais ce qui est vrai eze loko oyo ezo sa pasi et puis ezo bangisa ezo bangisa kande na uti koloba ndeko artiste comédien ozo landa ngai bisika ozali zwata en réflexion leka yeba ko réfléchir et surtout ko bondela nzambe parce que nzambe révélaka Bible ezoloba invoque-moi je te répondrai je t'annoncerai des grandes choses des choses cachées que tu ne connais point nazo lancer appel topé message et pas na artiste comédien yo ozo landa ngai parce que c'est l'homme personnel et personnel eza yo aux artistes comédiens dona lo bango na groupe ya batute oyo bokusangana parce que mususu akolingana yango te oyebite nani aza nani vous comprenez il y a de cela kosambela peut-être ezaka ya mascarade mais a mutu aza na ba réalité spirituelle ya ye ya ndenge na ye donc yo ozo landanga surtout yo o mibengaka mwana nzambe aux artistes comédiens kota mabondeli tuna nzambe eloko ezouta wapi et il faut nini nzambe a révélé yo et okozwa ba précaution par rapport ya vie na yo par rapport ya yo parce que révélation za elo moza personnel le Seigneur peut te parler tamusubo ya lo bango muto ndimane yo azate donc ce qui veut dire ce que Dieu te dira te concerne toi et c'est à toi ya koyeba kozwa garde ngaso nazaki na ndeko asala théâtre nalangana ibise stopper mais je vous dis vrai hein ngaso nazaki na ndeko asala théâtre nangana ibise tu arrêtes ça so yeza que non place aux la rali parce que quoi ngawana on va s'organiser to luka to créer le mot activité de façon que ozanga ali patozanga kwa ngate mais ici là tu dois arrêter parce que ezo bangisa kokufa liwa ezelo mwa kosakana ngote ezelo mukete ezelo eleki munene na makambo nyonso ko exister na se na mo eloko eleki mabe eloko ya makasi ya grave ya sérieux na makambo nyonso ezo ko exister na se na mo pourquoi parce que c'est la fin de la vie d'une personne et c'est très sérieux c'est vraiment à prendre au sérieux Tcheko akufi et quand on est na uti koloba na bino ke ça craint ezo bangisa makasi et vous devez prendre des précautions chers artistes comédiens mutu mususu ta mususu ochelika na yo na ba millet na yo oza na protection na yo oza soki na singa na yo oza soki na nini na yo soki ba makambo ona uti koloba eza ba makambo solo keba ya spiritualité o regretter singa no aloketo esali eloko te babiloko na yo bapesa yo tchaso na sambe to so pe nini esali eloko te o se retrouver que ekomi trop tard donc oyeba te osala nini yango na kosenga na bino bandeko oyo bozolanda ngai eza conseil oyo naye kopesa kaka ndenge tomesana koya kopesa conseil koya koloba par rapport ya actualité et puis kopesa conseil baartiste comédie bazokufa mikolo nyonso eza elobeli chaque année passée tomona nde bato balandanaki ya kolandana Chaque akufi Guimaru akufi au fait bato balandana soki misato mobimba et avant l'année passée l'année écoulée kaka bongo au fait c'est compliqué et eza elo moko eza hasard te bandeko boloba te ke eza liwa eza destin oui liwa mais liwa ngo ya kokufa na ba modèle ya boy et puis destin ngo liwa ngo ya kokufa très tôt boy te et anormal te et nzambe te vous devez chercher à savoir et prendre des précautions par rapport ya makambo oyo eza sérieux quand na ute koloba qui sait yo zola na ata msulubi ozala yo donc eza vraiment lo moko ya kozwa cœur ya kozwa vraiment à cœur et en considération faites très attention et moi je vous demanderai aussi ya kobongisa ba etamboleli na bino ya kobongisa ba etamboleli na bino Bible zoloba
méchanceté ebikisa mutu te na mokolo ya malheur to ya liwa, mais par contre justice ekoépargne yo. Qui est un méchant devant Dieu? Un méchant, c'est toute personne qui ne craint pas Dieu, selon la Bible. Définition de la Bible. Au moins, nous avons nzambe te. Na miso nzambe a méchant. Qui est injuste? Juste et amuto abanga nzambe. Si quoi Bible zolo ba méchanceté ko bikiso te na mokolo liwa to na mokolo pasi, mais justice et bikiso. Qu'est-ce que cela veut dire? Tant yo zo banga nzambe te, hein? Mokolo ko yindela yo. Mokolo problème ko ya mokolo liwa e ko ya oza victime. Parce que oza na protection te. Oza na secours te. Oza na délivrance te. Mais par contre muto obanga nzambe na mokolo pasi, na mokolo liwa, intervention moko ekoya. Pourquoi? Simplement parce que banga nzambe. Il est écrit, je n'aurai celui qui m'honorera. Bible zolo bananga na psaume 33. Na linga verset au ming. Que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Au monita ngobanga nzambe. Ange ya nzamba rozala zinga zinga na yo. Pe ako arraché yo na danger nyonso kokomelo. Ba boakelo maladie toyebi ba réalité on eza trop na monde wana. Ba mbasu, ba poison. Siko tango yo zobanga nzambe, le Seigneur va t'épargner na babiloko nyonso. Yango na obon na osenga na yo ndeko na ngai. Yesu azala moboko ya vi na yo. Longola elike na babiloko ya mike mikoboge na rozo mwa protection, mwa singa na loketo, mwa nini, bapesanga ntimbasu. Longola elike na babiloko wana. Parce que makomi ezoloba malheur na ba oyo bazokita na Egypte pona koluka secours. Egypte eza nini? Egypte ezali secours nyonso oyo eza libanda ya nzambe. Tout ce qui est nganga, tout ce qui est bokoko, tout ce qui est bakisi, tout ce qui est nyonso toyebi bat bakena ko recourir nango, c'est ça l'Égypte. Secours ya Égypte yango wana. Nzamba bakisi alobi l'Égypte est homme et non esprit. C'est le spirituel qui contrôle. C'est le spirituel. Ndemutu ezali likolo ya nyonso. Or Dieu est esprit. Yende mutu aza maître suprême. Babenge le Dieu des esprits. Bamiki se mike wana, c'est lui qui contrôle. Alikolo nango amonaka. Aleki yango. Sikoyo malamu okene ko se réfugier to ko luka refuge na epa na nkolo. Parce que il y a que la puissance de Dieu nde oyo Satana kolonga te. Po Satana azalaka malin kande toyoka randbini balobaka ke apesaka na gauche abombeli yo kibota na droite. Ebele eza pe ba vi na bango moko ou encore bikota kota na bango nde mutu ezoko se répercuter. Nalanda un monsieur benga ba banane. Eza ba tradi patricien na bino te to ba nganga lokuta o ba leka defo na ba chaîne ko ya ko kosa ba makambo na pesa Mike Kalamba ekisi et artiste songolonga mutu na simba bana nalanda un monsieur na nok na kombo ya mala batu ba yebi mala c'est na yebi na benga tradi et c'est ça hein? Il est azaba jara bato ba croire plus na ba spiritualité ba bokoko et ye asala plus musala na ye na ba forme wana et c'est une grande personnage na mboka na biso et na meka rolanda pas mal ba interview na ye et ndeko na loba boye ebele bakendaka même pas na ye tout comme pas bato mususu ailleurs. Parce que bameka kotuna ye par rapport à la réalité tozomona bato ba théâtre bazokufa et tout ça alobi ebele bakendaka oka ba signer ce contrat tant monsieur à 3 ans tant monsieur à 5 ans contrat na 20 ici là tout ce que sili il faut que nous renouveler non seulement ça na ba contrat ba clause ezalaka donc eza neti alliance. Na balangage boye ba benga contrat mais na balangage spirituel ce sont des alliances. Tant que kotanda ko nganga po na eloko songolo parala il faut ça l'alliance.
faut bâtir hôtel ya ndenge moko ntango oyaki epai Yesu osalaka pa alliance. Sikoyo contrat na yo ntango esili il faut renouveler, ou encore so elingi esila il faut luko renouveler oyeba déjà eloko nini faut sala. Non seulement ça na kati ya bacontrat baclause ezalaka, il y a des choses à respecter. Et ntango ozobuka mibeko wana, il y aura des répercussions. Vous comprenez? Sikoyo batu ebele alobaki bakendaka barespectaka bamakambo wana te, bapesi eta mosu eloko ya 2-3 ans akenda na ye libela. Tala satana basakanaka nete yango moni ngai nabondelaka Nzambe pardon.